biso basoda gouvernement okeleli esika kokima mayele esili biso E23 kotiti na Goma toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli mais toza na bafamille bamama baa na kosa na biso mais tout c'est pas ici bas nzambe aofuta bino na oyo bosali ya mokili yango mais heureusement kokufa mpo na ekolo lokola mpe tokufi mpo na ekolo yango esa eloko te. Je pense que nde bomoni biso boye toza déjà bavictime toza deya bibembe E23 déjà lingi biso bon merci joi eza te tokosala nini mais okonza mboka makambo ozomona yango te pas de choix tokosala nini. Napesi mbote na bamama mama na ngai na Kinshasa papa baleki na ngai bomona ngai komona ya suka parce que komona ngai lisusu te komona ngai komona ya suka kuma yango. Yobale angalia bosi nko nakatala angalia konabo one barabara na yala biko mingi sana. Unaona hisi soda anatembea kana equipment kuna makela yake unaona équipement complet. Coucou, j'espère que vous allez bien. Boti comme on a vidéo na auto la bino ya Goma ndenge ba rebelle ba koti bana mama et puis si passe mingi na mawa bo partager vidéo bino boloba ka suite au ça moi ba vidéo na so ba live bani wa bozo comme ba commentaire bolobela pe Goma tanto lobela komango to ezamboka na biso nyonso to eza souci na biso surtout mais bo partager rapé ba vidéo. Moi elo nga na comprendre pas ba congolais ça la assemblée mais alingami polémique alingami buzoba alingami ngirando mais ce que siko na hypocrisie na alinga sala tanga osa commentaire ne po ba tout temps ba mona commentaire ne ba mona kaza mutu amayele o mona tango zo sa vidéo mo ka yebisa lobi lobela mboka tango lobela mboka vidéo ne rotala manango te o mona ba view moins mais soko lobeli buzoba ba view ebele bana mama to fungola misu mboka na biso ezokende mutu alinga koleka muninga zate. Biso nyonso tutoza ba congolais biso nyonso tutoza bana vraiment ya mboka muto auti libanda mboka aye pona koya ko détruire awazana ete bandeko na ngai tango to lobela mboka to tiaka mayele biso nyonso bo pesa ka biso bato yo toza na réseaux sociaux musala ka ate bino pe na ba commentaire bo mekara pe ko koma makambo e ko sala pe force po ba commentaire na bino etala maka batanga rango de partout na bato botala mboka na biso ndenge ezokende bandeko na ngai. Eza na ba image msusu na tali na oki pasi bandeko na ngai komona ndenge colonel soki général ekula soki komoni na monyo na ba image pona tia ba image nyonso tout eza ba image ya bato akimi akoti na Bukavu. Donc Goma ndenge eza wana bazwi na bango na ba rebelle ngo bazwi na olinga na mituna po ngavement na zaka nga apolitique na yeba vraiment politique bien te boko menanga na ba commentaire ba rebelle wana baza ba congolais to baza ba Rwandais soki baza ba Rwandais bandeko to bondela pona mboka na biso soki baza ba congolais bandeko to sepela nzamba sunga akota na mitema na bango betsa mo mitema réconciliation salama ba meka ko solola basolango à l'amiable to mona ka tango ba mboka tango na basira ba AFDL to kanisa peut être libération to koma na kimia makamia se yozala bien mais ti lelo to lela kaka to lela na biso ka passe eloko ezo changer na mboka na biso eza nango te lokola eloko ezo changer nango na mboka na biso te lokola eloko moko te ya bomengo ezo pesa biso tango ba rebelle bazo ya kokotaka ngana ko préférer na osepela to prier pour na mboka na biso pe to
nani ba autorité ya mboka na biso bomeka na kovanda botala makambo botala nini ezosala ke à chaque fois ezalaka na nzela Goma bata Goma pe ba na besoin kopema ba pe na besoin ya kimia ba pe na besoin ya paix à chaque fois bata Goma ka ba kimaka bana ba kimaka ba bulungana na ba parents na bango biloko na mutu ezosala vraiment pasi ezosala sengote bandeko na ngai. En tout cas likambo oyo esalinga pasi mingi komona ndenge bakangi Goma donc nde basi bakoti na Goma allez ba progresser banda progresser ti omona pupupupu lobi na tongo bo sutuka ekomi bakoti na Kinshasa ta ba rebelle bakota na Kinshasa ba sewa na nona seti avana ya poto tomona ka biso nyonso to bandeko na ngai tomona ka ndenge bakotaka ba victime pe bakufaka ebele bandeko toza susu na besoin makila etanga na mboka na biso te tolinga président tolinga ete toluka tosala makambo ezala na tosola l'amiable vomi toleka na ba élection ke makambo ya kobotola mboka na brutal muto azo ya botola mboka na brutal est-ce que akokosala makambo ba congolais ba olinga est-ce que akokosala makambo kitoko oyo ba congolais ba nango posa aya pe kosisa nzala aya longola pe pasi est-ce que makile kotanga suste donc mitune ezotuna mande yango wana to na besoin biyano po okoya okota no sali brutalité rebelle ozimbo kokoti membo kezaka na pasi mboka tozolela kaka Mobutu azalaka atoleli Mobutu akei ba rebelle ba bengani ba rebelle ba koti pasi ezo continuer kaka souffrance ezo kendeka na kokola se na kokola eza pasi bandeko bo partager vidéo oyo total ba ndenge ba rambezo ken to prier vraiment wana to kena na prochaine vidéo total nan bay lelo tozali le 20 le dimanche mokona yenga Mobutu kumi bale na sambo tala ndenge ezopela moto FRDC ebetami mosekbe FRDC na balie na bango nyonso babetami mosekbe bo bakanza bapalangani bontaba bakimi bomboloko bo bapalangani bondonge maseki ezali te tozokitela Goma bana mama otia arme na se tozokota kuna sikoyo na Goma merci.